bango bien en haut sopa na metali bango nazoba même na bible ngazoba fali eza lokwa Joseph lelo moni Joseph batekaka en Égypte mais bandeko neta bakendaka en Égypte bakuti ye grand prêtre est-ce que basalaki gros do non ils se sont pliés bavandaki na bango baviva mpe lokwa bato danse likolo ya Joseph pourquoi pas te biso mpe tosala ngo lelo donc ntango bolamu ndenge wana ezongi yo telemi na kwe na yo wana asopani wana eza bandambu ya esprit mabe bandi yo fo yo moko osala efort elongwa mpo bolamu eza yango wana basengaka na bible yango wana kati ya moko wajeriti akipene bato te ta balobi alandi eza nango normal mabe eza wapi ntango moninga asalaki eloko wana eportaki fruit pourquoi pas nga nasala pourquoi pas azala na l'aise lokwa fali abandaki yango ye pasali yango mabe eza te sepeli omonaka toza na kongo awa azani mpe artiste ya monene emeki professionnalisme eza te biro evanda te nazoyebisa yo baartiste na biso ya minene oyo baprofessionnel ya mboka na biso yo lobi baprofessionnel baza te mazani monene te nalobi teke bango tu te nalobi nga mpe nayebi bango tozalaka na bango tosololaka te osentir mpenza ke professionnalisme eza s'il faut parler des professionnels wana ça n'engage que toi s'il faut parler des professionnels nasengi yo opesanga ata deux na Congo oyebi mpena ke azalaka na sikisa danger to te pesanga deux professionnels pour le moment so osukisi na d bon tokokoma ata na 5 bon so mpe totie na 5 nde nayebeli Congo na préféré nasuka na bana moko wana nani aza professionnel moko na oloba fali Fidèle ami de Nana Boulouga Télévision, bonjour. Une fois de plus, c'est Jet Li devant vos petits écrans. Nous vous avons amené une personne, un chevronné de la musique, une personne qu'on a découvert bien sûr à travers sa guitare. Mais aujourd'hui, il n'est plus à présenter comme un simple guitariste. Aujourd'hui, c'est un leader, c'est un maestro, donc il a plusieurs casquettes au fait. Donc on va les découvrir ensemble, mais du moins, il n'est pas à présenter. Donc je parle donc de Godé Lofombo, un chevronné de la musique, un monsieur qui a fait la pluie et le beau temps à travers Empire Bakuba, à travers Delta Force, et voilà. Donc c'est avec ces grands messieurs de la chanson qu'on va justement partager cette émission. Bonjour Godé Lofombo. Bonjour JC. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir aujourd'hui. Vous avez été relax, en tout cas, contact nanga ou hésita quitter Kulutu. Au Tungi Singape Mingite, au Yena rendez-vous nanga. Donc c'est un honneur pour moi. Je vous remercie pour cela. Merci. Godé Lofombo, ça fait un temps. Un temps. C'est vrai que vous n'êtes plus à présenter à travers le milieu. Mais s'il faut parler musique, on ne vous retrouve plus sur scène. Qu'est-ce qui se passe au fait? Bon, c'est normal, hein? C'est normal, les temps sont durs, et puis moi, comme je venais de le dire là, je porte beaucoup de casquettes. Arrangeur, musicien, bassiste, programmeur, encadré. Mais Indou c'est go vide te vieux. Indou c'est zandoule. Non. C'est go vide te. Avant, on vous retrouvait à travers ma casquette Nyonso wana, mais le plus souvent présent dans ma production. On dirait moi silence mon côté. Mais en réalité, ça dit que ma casquette est kimba. Et puis tant de notre temps ils a dire. Tant ils a dire la vie hermo faut que la Zambé à Tambosayo. Et yo au forcé le besoin d'ab. Oui. Zambaloba na biso photo bundape. To bundaka. Mais hermo au faut la paix signe à temps. Ngana tala ici natan. Yango moni na robagi a na kota na studio. Il nazala toujours présent na bunda bunda kara ba concert
oyo oza nano eloko moko te ya moto na terre conseil opesa yo mpe makasi te naluka nano asala eloko moko ya moto oyo ntango ekoya bato bayoki basepeli nango azongi na siko na scène. Voilà politique nalingai nasala yango wana et naza en cours. Oza en cours, voilà. Donc lelo na osolano mingi na casquette na yo ya ingénieur ya musique. Donc voilà, Godel Ofumbo, lelo musique na biso, c'est vrai que à travers Fali, la musique a repris na poto. Mais yo sur le bio ça la omega pour analyser musique ya mpona yo et telemi to eza stationné ka ndenge ya laki. Non, musique na biso etelemaka te. Musique na biso d'ailleurs nga nalobaka eza parmi ba meilleure musique ya monde. Parmi. Mais tozangaka nde encadrement politique eloko ebomaka musique na biso wana. Toza na batalent ebele tala lelo ndeti étoile lokola bafali popa. Donc étoile ezobili soki ezalaki ke encadrement politique ezala lelo ntango biso mpe nde totya pembeni mpenza ba Michael Jackson mais biso ozangaka ba encadrement politique. Donc étoile na yo na mayele na yo yango esalaka ke monde ebanga soki mpenza tozalaki encadré politiquement nde nazobana politiquement donc c'est-à-dire ministère na biso e accompagnaka musique mais biso jusque là rien totambolaka biso moko effort na biso moko oyo artiste bo azorenie na monde ye moko na befort na ye. Donc biso musique eza mpena makasi eza makasi ya kosakana te jour politique na biso bacomprendre ke faut baaccompagne biso monde eoloba faut déjà tala sans politique lelo fali aza na trône sans politique sikoyo soki ezalaki na politique oyebi elingi osala nini. Est-ce que voilà. Politique est important dans la musique? Non, politique on a oui, il y a politique on a derrière. C'est très très important. Est-ce que c'est vraiment important? C'est très très important. Au monde il y a ambassade du tout. Ba chargé culturel bazalaka. La pays songolo, pays songolo, pays songolo. L'ambassade n'a pas représenté. Et tala na ba pays on a tout biso kenda ku zitam susu. Bon monde est chargé culturel la passalité. Mais ailleurs, ba chargé culturel il y a un pays sous et accompagner les artistes là-bas. Sauf biso. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils appellent derrière ça il faudrait aussi le reconnaître derrière l'institution musicale, l'organisation musicale, il faudrait aussi reconnaître qu'il y a des petits désordres. Mais écoutez des autres points il faut batika biso. Kuna eza muto ala makasi yeba o diriger. Et non muto. Mais avant peu bango ba ya bulutu. Et ça, c'est un peu quand même, moins structuration, et ça, le roi, il papa Nandako, Olobi, Banana, Boss organisé, bon, na coach Abino Chiki. Ou bien la foute la Bino Chiki. Non, papa n'est pas organisé. L'État faut organiser Bissou. Écoutez, il a sauté le bibo, Bino Bodi, Bundana, Bodi, bien dengue, Bodi, Bongo, Manoya, Ochabino Poa, non. Et en plus, milliers d'habitants, milliers mabé, milliers de jalousie, milliers de boumana, milliers de complexés, landa, au second pas milliers d'habitants. Nous sommes avant une année à Boulara, à Komayo. Nous sommes avant d'y avoir limite yo mata. Nous sommes avant battre talent dans un monde zambépé comme tapesi. Yazo bouleluga, yo pour gagner pas père mobo. Milliers d'habitants bon. Alors ils ont milliers de tika bisoté tout s'organiser. Ils ont milliers où il faut organiser en haut. On y beau cabinet chez Awa Bouke dans la bouille, Abo Tambola bouille. Au moins, ma camutu aux ondes normal. Et tam super monter à ma bébé et au dîner. Bamsou Subazo Kokate, ils ont raté que étape soit pour y éviter, pour encadrer ça. Voilà. Le lot musique est zongi na poto, précurseur, il y a. Retour à la musique na potona ils ont fallu pour pas mais surtout le vite total la bande comme sous bazali tout autour il y a des solos en haut ba on dit ma penate ba on partager à vie ou anaté bon yosa parmi bambaka ya musique pour le bani par rapport à retour il y a biso sur la scène parisienne et puis le Kinshasa.
bon eza ndenge mboka na biso toza tondima makambo difficile ou bien faut bakango mpena batie omenote après babano tortire ondimi defuka ya mboka na biso yango befe eza réel misike bana kobeta te concert nini ebetaki ya liboso ezokisala misike eza ya fali sikoyo yo koboya pourkui eza ndenge ya congo nga na kipa na nga te mpo mutu mpe nde tosala bemission boye mutu so abandi odisite te mona bakomante yo boye mpo alingi na yo te obi alingi fali te mais réalité eza réalité eloko eza vérité mpo na nini koboya yango mpo wana nga kote wana nazalaka te ngai eloko emonani yango emonani oyo eza ya solo yango eza ya solo elelo oyo nga nazoloba apart kutu wana mais bon likambo koyede bato koyede baartiste biso oyebaki yango ezalaki na era franco amema empire bakuba amema zaiko amema viva la musica na stokas 4 groupe ke na bango poto e makambo wana esilaka ezali mpena lofumbu ate oza na tala na yo ata orkestre no obetaka dada to obetaka basi na nze zala wana kufela wana lelo esili omona mpena ke artiste boye mpe fali amemi artiste boye bamosusu mpe so baholanda eza mabe te babanomema baartiste eza mabe te mais eza vrai likambo eza makambo oyo ye moto azobanda yango ntango azobanda yango tobeta maboko te poani agise kozanga kobeta maboko obie koboya yango na nko eza péché nga azobango meme na bible tomonaka bamasa mosu masa moko abenga dernièrement tala kongo eza mystique moto abenga bino lof ndenge nini bino mpona soki ka bapesi voyage komo lobaloba mais sikoyo motu wana oyo yo boyi nga naloba mais yo ozalaki wapi mpo nga na voyage comprendre jise mais sikoyo ntango bapesi nga voyage naloba te ndenge motu na azolobaloba na bi motu wana motu na nga asentir mpena ke azwi eloko moko eta mosu azalaki na besoin nango mais tozalaki mpe ebele topesi ye te sikoyo motu apesi ye akomisa te voilà congo moni mabe ya congo mais eloko bango bazoevite eza kosopana oyebike biso mpe na congo toza na mentalité na biso ya lolenge na biso mpona certaines personnes reconnaître bolamu moto asaleli yo eza kosopana te wana nde eza sikoyo mabe yango wana ocomprendre non c'est lié à notre culture te eza culture na biso te eza bato bali baimpose biso mpo biso banda kala so moto asali bolamu fo loba bolamu nde esilaka ocomprendre bolamu esilaka na congo bolamu ezongi yango bato baomona yango eloko ndeti eloko ya sika donc si je comprends bien donc fali azongisi su mpe bolamu azongisi bolamu donc bolamu esilaki fali azongisi bolamu alobi ezalaki lofumo bakabila ata bageti te ata caisse claire yo ningo mpesa lofumo caisse claire okebisa mise mwa oboya te sikoyo tala au-delà ya caisse claire komenake yo leader baede oke paris epuis ozwi bavisa moko banokota ozobima eza suka na bolamu ezongi loka bolamu ezongi yango moni bato bakomokama yango ezalaka esilaki nde ulutu virus wana ekoteli wapi oyo esalaki bolamu elongwaki durant un temps vraiment un temps plus de 10-15 ans d'ailleurs to vivre vraiment makambo toomona te 15 ans moke donc 15 ans kutu moke donc tokokende au-delà de 20 ans bolamu asuka to baka ezalaki pdg vertiste wana toza na ba 83 sikoyo 83 ti lelo siko nini yango elongolaki bolamu wana kamote ya mabe ya bato ba yoka nti moto asalaka bolamu moto aza na bozwi oza na bozwi osali bolamu mpo moto mosusu mpe aosala bolamu te mpo azangi na kati oyo maloba te ozotalisanga awa ke kulutu verkis kulutu franco na verkis baza deux leaders oyo bapesi mingi à travers la musique mingi mais bino mpe bobima ozalaki mpe derrière un homme pas le moindre Pepe Kale c'était un géant en Afrique vous comprenez vous avez mutu travaillé na ba Wenge au travaillé na ba Victoria au travaillé na ba orchestre ndenge na ndenge bon siko to olobani parce que ba orchestre on a pesaki na ba opportunité ya ebele ya malamu pourquoi on n'a pas vécu au tomonaki d'antan à travers ton abino donc oloba entre guillemets
que bino nde boza ba précurseur ya ba makambo tomoni à travers nyonso wana esalamaka na bozwi nga na vanda pepe kale nga namona baartiste nakotanga nkombo napesi kaka napesa vie nanga malembe chambo te nga namona vie malembe cha yeba pepe kale fa voyager ezozanga bozozanga bazwi babolamu ezalaki babolamu bapepe kale te donc bapri bapepe kale nde bakaiti ekoti mabe ekoti comprendre mais bolamu mpe eza na niveau lelo moto mosusu aza leader maza na bozwi te eza lokwa nga kodelo fombo aza mpena leader aza artiste akosakana te mais bozwi oyo akosala bamakambo makambo ndeti fale osala naza na bozwi wana te mais yo oyo oza mpe na bozwi wana ata mosusu osala yango te yango wana nde mabe comprendre voilà en bref yango wana bozwi bolamu ezongi tobeta maboko et puis suka wana te bamosusu mpe bakopie est-ce qu'on place pas ces alliés à moi la reconnaissance na milieu na bino eza non reconnaissance ezali bino nde boyamba bato bareconnaissant te fo bengaka biso ba reconnaissant yo so yamba reconnaissant te apres olobi mokili eza ba reconnaissant te banga te lobi balobaki gode aza na langage parce que azoluka vise pas fali nga déjà si nazwaki visa et puis nazokoinforme oke nautozwa nde naboye nautozwa visa ya terre sainte ya nkamba nautozwa nga mikolo visa pamba omoi nde tosolano boye nauti mpenza na centre d'accueil nazwi visa na nga ya centre d'accueil nazokende nkamba na terre sainte normalement bato balingaka nga te bajour ekoya fo basomba moi baplan mo ezalaka na avion oyo elalisaka bato wana fo bazala nango po prochainement ezala otala tv boye oyo souffrir olatino eloko wana olali nayo eloko na eloko yango nalobaki na ebandeli ezalaka nzambe tika nzambe atambusa yo bolamu ntango ezongi toforce te nalobaki dernièrement oui bango bakobenga yango osopana metali bango nazoba même na bible nga azoba fali aza lokwa joseph lelo moni joseph batekaka ye na egypte mais bandeko ne ntango bakendaka na egypte bakuti ye grand prêtre est ce que basalaki grodo non ils se sont pliés bavandaki na bango baviva mpe lokwa bato danse likolo ya joseph pourquoi pas te biso mpe tosala yango lelo justement la musique na biso yo ndimi mpena mutu lokwa bon moye na ntanga bakombo eza te mpena ndimi teke na musique na biso tokomona mpena bato bagumbi batalisi mandoki batalisi humilité na bango devant guide ya musique oyo lelo eza fali ipupa lié na culture na biso ne vous en faites pas na vie ya obi pourquoi na ndimi te na opesa exemple moko sapi na ndimi te lelo fali est au sommet fali azongisi musique na poto bato bazoprofite nango parce que baprestation ezongi tomoni fere kobeta tomoni fabrigas kobeta héritier azobeta gaz maweta abetaki mais soki olandeli bato wana nyonso bon les exceptions ne manquent pas bato mosusu bazalaka animé na reconnaissance et puis bagardaka bavaleur mais soki otali quelques-uns parmi bato na ototanga baporte-parole na bango c'est chaque jour des insultes derrière Fali des fois main noire patati patata analyse nini yo ça derrière oyo nyonso elobamaka tout autour ya Fali malgré tout ce qu'il arrive à réaliser nga il place wana père na pesa merci na nzambe nde nini nabotama na père wana papa Lumbemba père son âme ya bana oyebisanga toujours ode na vie eza na moto mosusu osali ye mabe te oyebani mpe te mais alingi yo te ocomprendre eza normal komona yango mabe te donc opposition ekosilaka jamais na vie donc osali no moto mabe te mais alingaka yo te bokutana même pas na likambo boye bikope moko boye rien mais makilani na yo esimbi te alors kosegenaka na yo te komiyuka pa komitungisa kutu te lo ye aza parmi bato pere na biso ayebisaka fali na minute oyo
asali oyo ezosala epuis azongisi bolamu na mboka. Bolamu eza oyo touti oloba awa eza likambo ya kobomba te, banda eloko bato basepela epuis bato balanda, eza bolamu deja. Motu moko avandaki na ye neti nga oyo navandaki na nga na Paris, yaka ozala nga na concert boye, eza bolamu. Navandi na Paris banani te babeti ba concert mikolo babengaka nga te tayo moko, nga babengaka nga te eske noyebi obeta te. Baconcert ebele ebetaka omona mpe na concert ya nzembo ezobeta na ngambo na beta te, ezaka kozanga bolamu, ezaka mingi kozanga bolamu, eza likambo kofuta te. Bo tant tosalaka yango liboso basengaka combien tocentreda kaka te, eza kozanga bolamu, tozongisa nde bolamu na milie na biso ndenge efali asali bolamu ezongi. Alors bato tu tokopia yango, meme nga oyo nazodebrie naotala mpe sona nakenda ata Matadi na memi ata peti moko azaka na kina nakoma Matadi te, nakende mpe Matadi osala mpe to na bien kosakana te, eza bolamu na niveau na nga. Alors yo moto oza na niveau ya likolo tozongisa bolamu. Omona oyebi vie soki vango atala papa oyemba boye talent aya na instrument asombela papa oyemba instrument, biloko wana esilaki esilaki. Bientôt nga na famille na Paris, na famille na Paris, na Palais bana, bientôt na ozana bango pamba pamba tala bolamu ndenge wana yo ozomona ngo pamba. Donc ntango bolamu ndenge wana ezongi yo telemi na kwe na yo wana asopani wana eza bandambu ya esprit mabe bandi yo, fo yo moko osala efort elongwa po bolamu eza yango wana basengaka na Bible, yango wana kati ya amour amour po nzambe bena eloko atikela biso azobai kaka ke linga moninga no ndenge obilinga yo moko. Alors ntango sikoyo moko na biso azoede bato, comment yo faut fâcher, comment yo faut banda benjire. Oyebi navandaki na mpe nsima roje mosage mpo nga naki mpe na pile pete ape nsima mpe nsima nayebisi ngai gode oyebi yo so osala teste oyeba kobeba mpe oza bien ngabi vi na osala teste yango te. Test à Robeba. Oyeba soko beba ouais, je comprends, je comprends. Beba dozana no. A tunyo soko so la test à VIH. Ngana ipsi vi ngana oyeba ndeni ngana ga mutu boy test yango za ande na bite tango tambola na nzela so omoni efi moko ya pasi omoni mutu moko azo souffrir yo leki normal keba osade ya kobeba atoko edete fo yo ka choc otulika boy bato bazobunda fo yo ka choc mama moko bazobeta mwana ne makasi fo yo ka choc tofisi moro obinanga bomba moko na sepela ponga na koma na point na kota me makambo bato so na otambola ape na vandia vi sepeli makaza tunga point ngabi pona na baby te osali te sango siko comprendre dans la vie mutu faut destaka bolamu est important yo zo leka na nzela omoni mutu tala ndeti masala ngai wana naloba kutu masa te ndeko na nga sampayo po sampayo aza parmi bameilleur ami na nga na monde. Sampayo alekaki batambo boye aleki batambo boye et nzambe a permettre sampayo pa beli mais juste après wana fali agir kena Paris et to na sampayo na ki voilà bolamu mais batu nani ayebi sampayo te bon nani ayeba te ke sampayo aza boye voilà nazosenga donc ce qui vient comme mikilité peut-être parce que na mikilité bela qui sous mais siko sama na na information vraiment siko sama yangona to benga bolamu ngana osenga to copier kana musique te monze mamuteko bimo copier to copier pe bolamu et tomoni héritier saliango alongoli na esoni parce que héritier na poto je crois que vous êtes informé avant kende asalika oyo na woloba c'est presque un plagiat makambo fali pour passer là donc télémisi mutu moko aye na ba visa akomola kisa mutu moko ndenge fali asala ki ndenge présenter ki ba visa na ye mais dans l'autre temps ba musicien congolais ba traitaka fali d'ingrat
de complexé, de plusieurs casquettes, au fait. Mais, la cité, ce qui est totalement descente, il y a fallu pour à Paris, dans le concert au les cas, à Zouaki métro, et puis voilà, pour nous créer un mouvement dans le sol européen, justement pour événement à la succès total. Mais tout le monde peut héritier pour quitter la Belgique, voilà, oui, déjà aéroport et à Belgique, ici quand puis Batubazanga raté. Donc, ce total in angle moro et bazaka na c'est à trace il a fallu poupa mais du moins vous reconnaître les musiciens na encourager héritier à qui peine batute tabalobi à landi et ça non normal ma beza tant muninga sala yelo wana porta qui fruit pourquoi pas ngana sala pourquoi pas azana à l'aise pourquoi fallait abanda qui on y pas salé on ma beza te tout le monde esprit ma beza te certes. Mais esprit wana ya boboya parce que lelo ekoki ko apporter fruit mais après quelques jours tout le monde a des émissions à travers l'internet te biso to za danger biso to sala ki boye to ebi ndenge musique na biso ke lala bon nga pena nga na tena compte na bakititité na tena compte na bato bazo boya na côté nga na tala ga normal soki loko eza ya bien soki to copier ngo photocopier surtout bolamu nga na osenga ba congolais to copier bolamu moi lo va fallait donc si bolamu biso tout na ba politiciens, ba commerçants, ba musiciens, tout copier bolam. Bolam c'est très important. Il y a un penza nzamba senga. Et na sima nango bénédiction une fois. Tant yo longoli parce que au santé mon boulot lelo nzamba sali. Sampayo yewana wani donc wana konanga. Ce sont là tous les jours avec sanga il commence na yebaki na comment zali na comment okende na comment yi voilà isa bolamu papa biso tokozala wana te na une émission boye po moto mo bakofashe nga naloba bolamu ya moto te nga naza bongo te ozofashe na yo etali yo koma na yo mpe na se na commentaire etali yo essentiel ke ntango nga na telemaki oyaki te papa ozokoma wana ozoloba babe osiliki mpe me ntango nga na telemaki oyaki te lelo bazwinga batindingi nga naya na rai yo lingo oloba na sopani eza koluka naza na question moko lelo ozo maîtriser le domaine de la production lelo pour se produire na poto quels sont les éléments qu'il faut réussir qu'il faut réunir pour ozwa réussite na prestation d'après yo bon eza question moko ndeti nga naza siko na kini po étude du milieu eleki tout étude du milieu ezali faut moto aza sur place. Oui, pourquoi on a toujours une question? Parce qu'on a remarqué à l'exception il y a Fali. Bato ebele o babeti na longoli kutu logique ya sold out. La keka na logique na biso biso tokola na mwana ya concert esali plein. Bon, ba plein na biso o biso to yebaki à l'exception ya Fali to retrouver moto baninga te. Bon, ils appellent moi pas c'est parce qu'on parle de la musique congolaise. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Qu'est-ce qu'il faut réunir pour tout le monde? Un exact qui professionnalisme. Professionnalisme, un professionnel. Si on a ça les locaux, il faut ça l'étude à milieu. Étude à milieu, il y a un peu de réussite. Si on joue déjà l'étude à milieu, c'est tout. Vous réussissez. Vous savez, on a une étude, mais comment on a placé? Or, étude à milieu, il faut des professionnels. Dans un terrain, on peut se donner. Ah ouais, même nzembo robeta étude du milieu de pesa ngo robeta répertoire boy robeta boy pour tu vas oza baye na ba ba sepelité faut tu ba ya pe ba sepela comprendre nyo sone singara professionnalisme ni ba dara pas professionnel te biso to ba tala ba artiste belo mona to na komwa atani pe artiste amonene mais professionnalisme exact oh bureau et vendate est-ce que vous maîtrisez mon mozo le gouvernement j'ai bisa artiste na biso ya minene oyo ba professionnel ya mboka na biso yo lobi ba professionnel bazate mazani munene te na lobi te ke bango tu te na lobi ngape na lobi te ke bango to zana bango to sola au sentir pena que du professionnalisme exact du professionnalisme ezali on responsabiliser moto na place na ye puis comme une profession ba via ba tu zawa ezaka te ke wana mutu nanga azala wana yo salaka boye mayebi nete étude à milieu yo okende place mo makambo étude à milieu etali
baosenga book press ayebi ni basala yango te baosenga eloko boye ayebi ndenge ezalaka te wana okende olobaka professionnel non twana bapreuve eza ngo na sens te toya kodetaye awa yango nazoloba ke professionnalisme eza important biso baoyo toza baartiste ya minene na mboka oyo nayebi mpe ebele ya minene mais en tout cas mingi te tosalaki professionnalisme bele omona kaka loyenge baza mpe na kumbwa makasi loyenge na loyenge biro efanda te osenga yo eloko boye nde pene ezalaka nga nazoyi biso eza na baconcert mosusu na bapoto basengaka biso bafiche technique eutaka kini mais bato baa na mikili lofumbu osala bango fi donc ingénieur ou bien producteur asengi fiche technique awa na kini manque ya professionnalisme donc osature nyonso oyo evoyage wana baza incapable ya kosala fiche technique toza nango donc ti lelo baréalité wana na musique na biso ezali nga kala mingi te na otosala fiche technique mo eutaki ake mikili babuku presque oloba te bon makambo ebele tozosolola awa bakestion na yo esalaki bato ere baono fashe nayebi bango bon je m'en fous nga nazolobaka oyo nayebi na oyo esalamaka donc vérité yango wana totiaki professionnalisme totika motema mabe e toyeba kokopie bolamu bon avant tokotana nano mwa bozindo yango lelo s'il faut parler des professionnels wana ça n'engage que toi s'il faut parler des professionnels nasengi yo opesanga ata deux na Congo oyebi pena ke azala na sikisa danger to te pesanga deux professionnels pour le moment so osukisi na deux bon tokokoma ata na 5 bon so mpe totie na 5 nde na ebeli Congo na préféré nasuka na bana moko wana nani aza professionnel moko na oloba fali nabonaka baproblème pourquoi fali namoni neti na ka na nga naloba ka na nga osentir pena non nalingi répondre ngo sans complaisance po ngam na orépondre na ka na nga namoni pena moto na ye namoni niveau ya mouvement na ye namoni niveau ya bureau na ye namoni niveau ya matos nyonso wana c'est du professionnalisme ocomprendre yo olandelaka ntina matos ozolandelantango ozoba professionnel na matos feta yo oza danse siko matos mobulu oza prote et puis nazomona omoni Gino Liaki aza moto auta na école delta bien outillé voilà mais eza na moto mosusu omona rôle ya Gino Liaki na orchestre moko me moto yango aza outillé te ayebi na ye kuta mosu delay te maa na poste wana yango wana biso tala omona na tali du professionnel eza te professionnalisme yango wana otala moto approché moto otali awa c'est du pro. Parce que pour évoluer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des ateliers culturels, il faut quoi? Oui, l'atelier est nécessaire. Si on a une chance à revendre un bateau, il faut qu'il y ait un atelier. Gino Liaki a une chance à revendre le quoi le gouvernement est au Tchabiso Missoudé. Celui de l'Europe n'a fallu pour passer une décision. Il dit bon, dans ça, l'école Moko, on a la Kissa, les musiciens congolais, comment manager la musique, distribuer la musique, tout ce qui entoure la musique. Est-ce que tu penses que le musicien congolais va se présenter à l'école? Bon, et vous allez passer dans le Congo. Et vous allez passer. Mais vous allez le voir bien. Vous avez la complexité, vous allez bénéficier de ça. Vous avez facilité. Mais vous allez voir bien. Vous allez dernièrement dans la ville. Na memi ministre studio nanga na komi kuna na bi na kuti ba orchestre za ki wana villa bando ngabi ne na zaboyi na lingi boya bosala ba studio na ko ide bino kaka ko bozala visible na bamboka na bino bato bayoka bino na ba radio ba groupe so ya kite e groupe mo ba ya ki wana basali na clip sur place na ba et ba bénéficier de ça. Voilà.
réalité moko les 2 jours tout le monde a fallu qu'on lance billetterie à concert parce que date calendrier bimaki il y a concert qui nous ça la tournée héros américaine à part wana ba chiter en Afrique la fin a tourné à héros Amérique ba chiter en Afrique calendrier tout bima tout le monde dit lancement il y a billetterie fallait à salir en anglais pour retrouver Ferregola à Sali na Lingala. Bon, nous en tant que professionnel en musique, on sur la ligne na bon pour nga langue et le belangue l'autre langue et le belangue l'autre ils ont comme étude à milieu bon tant sous muda sali na Lingala soki milieu wana oya obetela bato Lingala muto baza concerné ça peut m'abete muto mso oya beti fali non ils ont ça ligne ya New Arena. À New Arena. Donc à s'adresser à les Congolais. S'adresser à les Congolais pour montrer que l'Inga ta royauté. Voilà. On a expliqué montrer que l'Inga. À s'adresser à les Congolais, je pense que bateau ba on va comprendre la réponse d'ailleurs de faute en comble. Il y a une réalité aujourd'hui tout autour de la musique. C'est vrai qu'à la base nous avons la rumba comme notre musique, mais il y a une musique qui chapeaute aujourd'hui la musique urbaine. Les loso ba télémisi mutu mungu ko mona ye rumba. Ba télémisi pe mutu mungu ko mona musique urbaine. Sparring. Nana obeta muninga. Yoza professionnel. Ya musique tina kati. Lelo. Un azoloba na ko beta muninga eza sur le plan richesse ou musique eza na ngoti. Nazoloba sur le plan scénique. Lelo nanya ko beta muninga na kata rivalité na babo. Parce que c'est une réalité, Léona. C'est ça le danger. Oh, bêta, c'était, yango, question tournie. Pour les lots, même dans la fête, quand nous goûtons battre le missa, qu'il y a une fête, qu'il y a une boîte, au monde que musique wana et comme il colo ya rumba. Au côté de la boîte, il y a une rumba. Ok, na fête, il y a une rumba penate. Au vent dans la terrasse, il y a une rumba. C'est ça le danger. Mais musique wana, il faut avoir un bon musicien pour bêta. Or, rumba est aussi un bon musicien. Nous, avec l'État, un bon musicien va aussi là dans le Congo. Voilà les dangers. Avec l'État, un bon musicien va aussi là dans le Congo. Mais il y a la richesse. Non, on ils ont la richesse, ils ont la facilité. Ils ont la il y a des chansons à travers bateau mibale na tangeli on a soko yebi musique té oyemba pété ceux qui posent na belle voix té on se retrouve pété talent ils ont talent musique ils ont musique moni Michael Jackson ngata na limona muke na bana obenga ye musique abeta musique ba thriller na bana moni danser té mais tant na yo yoka Michael Jackson abeta ba soul à l'aise abeta pop à l'aise à ba chanson musu beta pena lokola ba jazz ya solo à l'aise voilà place pas bien attendre mais surtout qui nous bologwa nija oh fallait imbana arkeli c'est la musique urbaine certes mais c'est de la rumba justement c'est pour fali à la tipo wana maza fali à la rumba à la rumba nanzoto mais vous ne pensez pas que parce que on est dans une intervention na yo salinga robanga nga una kanti na bi oh fallait y na politique moko na musique et ma musique na biso non problème ezali yango zo mona album na eti tala lelo siko yo ba 207 kasi rumba po ba te ba yeba te ba zo mona folk eza rumba eza parmi la musique na biso dérivé ya rumba dérivé kutu te komba musique na biso rumba ba te ba comprendre na rumba wana ozana ba lumba na kati ozana ba ngala ozana ba swahili ozana ba kongo mais kombo ya musique yango nde rumba no ba folk na biso wana eza musique congolaise kombo nango rumba siko biso ba oyo omona nga okono kutanga kuna nga na bana obeta na vimo 20 simbar mais la lokwa naza muta rumba tuzobeta jazz na 20 simbar naza na différence na ba jazzmen o ba ibi rumba te falita okena arkeli azoyemba lokwa aza rumbiste makambo osala kuna fo impacte kaka mais mwana oyo abotami kaka na makambo wana ayebi rumba te ana perte kosakana te ya kosakana te et puis lobi aozala nul
pourtant akokutana na bakolo nango akobima nul yango moi tokoma osenga mikolo na gouvernement ina wana fo bazwa biso to banotangisa na ina yo ozomona professeur atangisaka na ina akobeta na zaiko te professeur ya champ na ina boyene na zaiko akobeta te boyene na mpira akoyemba te obike réalité oyo nasi na yokango qu'est-ce qui fait que basimpreniaka na facilité te derrière votre musique eza facile te musique na biso eza facile te omoni ka dessin set wana po beta yango eza facile te nini ezomema particularité o bango bazokoka kosimprégner te mais musique une musique qui n'est pas le leur soki baye automatiquement ils sont à l'aise justement po musique na biso eza original eza blague te ezaka inspiré or bamusike mosusu eza bokoya na bino bovandi na bino kaka tosala eloko bekakaka biso yango tozoba musike ekoma obeba po musike lobi elaki moto alalaka na ndako nzembo yeni comprendre alamuki aluki accompagnateur yaka nazwi inspiration abano déchiffrer na accompagnateur voilà musique congolaise elelo tolongwe na biso na makambo wana mpona nini facilité soki totali batube ebele oyo esala succès na musique na biso eza banzembo oyebama mingi na 2 temps en tout cas presque majorité ya batube oyo esala succès mpa na biso derrière la rumba naye kutu komituna soki nga na koma oloba deta eza temps fondamental ya rumba ndenge nga na koma koloba mais nous avons reçu un monsieur oyo lelo ayeli biso particularité moko na kati ya rumba le 77 soki azoyemba ifo atengama kaka soki azoyemba ifo atengama kaka yo en tant qu'ingénieur de son comment tu conçois cela eyembeli ya fali vis-à-vis ya rumba masolo wana batikela yango biso oyo masolo oyo batikela yango biso na rumba na biso eloko tu ata na famille mona bana bazolanda papa na mama mo baressemblance fo ezala mais mwana moko mona abimi mais mwana mpenza ya famille wana ya kotriche te abimi mpe na ndenge na ye rumba na biso omoni eloko wana olobi 77 eza facile te na musike na biso biso na musike ya congo tobeta basembe mosu ya 77 mwana animateur abwaka eza te eza facile ezalaka mpasi 77 wana po moto ayemba be abwaka cri likolo nango fo azala un bon so oza bon te okoka te obi okoka no mpo oza courage me bato bakosekalola mpe olobi mpo motu apose voix na ye likolo ya musike wana il faut azala un bon mais comment Fally arrive à le faire mais kaka bino mo bamusicien congolais vous les traitez des faucheurs te yango nazoyebisa yo bamusicien yango banani motu so aza na problème na ye na motu akoboya nde motu bamusicien banani bamisien banani juste na ville elo na Congo nga bayebisanga eloko mosu alingaka préciser eloko moko kulutu na ndako naza juste ya Soumani mais sur ce plateau je suis Jet Li. Jet Li. Jet Li c'est normal omoni bato baotala biso na tv me bayebi ete kasi asereka poisson nabosani te kulutu na ngai idonkoyi mama na alobi oyo nyonso ozomona oyo eza makasi ya casque asereka poisson donc c'est beau studio que tu vois là eza makasi ya casque asereka poisson netina na kati oma maloba moke à tout seigneur tout honneur en tout cas merci na ye Jet Li fona mesana fona zwa temps nazwa temps po c'est la vie omoni habitude ezalaka acquise sikoyo fona nazwa sikoyo habitude ya kobenga Jet Li et naza obligé nazo rappeler ba téléspectateurs que kulutu godelo fombo aza parmi bato bamemanga na milieu oyo ya mosala oyo. Je suis journaliste il y a plus de 20 ou 25 ans aujourd'hui. Mais muta kotisanga na makambo wana yeyo afandi awa. Ayokaka nga na zolo babino oza mayele yaka na no banda kosala bien que na kataka période moko na bon bref. Isolomo yango wana. Merci. Donc en bref mboka na biso bato balobaka na place na bango te. Biso za ba musicien tokotaka ba studio toza ba marche ebele tobeta. Robeta 7, Robeta demi-temps, Robeta 2 temps, Robeta
ba marche eza ebele epuis edépendaka mpe na bacor. Alors biso toyebi oyo esalaka bato mpasi na oyo eza na bato mosusu aye akuti marche oyo ayembela ata boye koyemba ali kosadapte te, toza na bango. Alors soki okuti chanteur azoyemba na setse fo ndima ye déjà ezalaka blake te, bato ebele te bamaîtrise yango. Sebene mpena yango bokoti sebene animateur setse tango bwaka mona ozela bochange boya na marche normal oyo ezalaka normal wabwaka cli utakoso te bapreuve eza bapreuve mosusu tokopesa yango te mpe osala bien te bapreuve ezali. Parce que souci moko mpe naza nango, c'est vrai que musique eza évolué, fali epupa apesi elengi azongisi musique azorafle. D'ailleurs Djoko apesi kombo dévoreur d'espace, partout où il passe azorafle basalo wana. Mais sikoyo vous ne pensez pas que bino baoyo boza mpe na nsima to boza na kati ya compétition bozomona teke batikeli bino exercice moko boye oyo soki oza vraiment compétent te ekomi mpasi? Bon ndeti nga na miziki lokwa nazalaka na nga complexe te nga na bangaka te neti na Canada place obeta 20 000 places, plus de 20 000 d'ailleurs. omoni miziki succès eza eloko mosusu, kokoma célèbre eza eloko mosusu, eza te biloko. Moto aza na succès aréussir na mosala na ye, kokoma célèbre okokoma célèbre ntango mosusu mpo oza na succès te na mosala na yo. Bon ntango moto aréunir les deux biloko wana nga lofombo nakozala complexe. Pourquoi? Nga so na vision na nga nazotala et puis Jet Li kobosana te eloko na eloko ezala na ngonga nango. Bakodi lofombo ntango toyaka na bane wana ba 91 91 succès na Kisasa, succès na Afrique. Nakenda na Amérique, baaméricain basali tuna tikala epepe kala tuninga olingi bi oboyi kozonga ana bina ozonga ezaki peta nango. Mais banda wana ti lelo to na 2024 mais makambo oyo biso osalaki wana lelo ntango bafali mpe bazosala yango plus yango po ani fo na boya po ani fo na bundisa yango po ani fo na dute nango po ani ekomisanga complexe. Biso osala mpe na badelta wana osali confirmation na yo e bazwi yango na Sefi ekomi clip ya moi ya Sefi à l'époque. Mais baninga mosusu mpe badi babise na moment wana bazwaki chance wana te, eza bagrâce ya Nzambe. E lelo ekomi tour na ye fakende adefie sala 20 000 personnes. Mais yo mpe soki obeti no na 10 000 bien na 500 personnes mabe eza be mpo eza aire na yo ye ekomi aire na ye abeta ba 20 000 wana zano à l'aise nga eswaka nga te nayoka fale obeta na 20 000 ekomi aire na ye abeta ngo. Et puis ndenge Nzambe asala mokili tout le monde ta kosala makambo maninga mpe basalaka yo so baklasaki wana te eza na kue na yo okobeta no mpe misiki ya 20 personnes et bato mpe basepelaka na yo. C'est vrai que derrière Fali, il y a eu beaucoup de réalisations. Yo, en tant qu'un chevronné à musique, et là, on y a derrière talent et Fali au monde à la nationalité. Et que vous voyez que le logo oyo mutako sala mwezaka Fali pour talent na omona ya beaucoup ko sala logo. Pour na yo logo ni na nationalité. Bon, na musique elo na kosenga ezali soute a continuer bolamu. A continuer bolamu pour bolamu et komema mboka na biso na bien. Elo ngana osenge ya ngana pona misiki banda tozaki na quartier latin ayibai banje boye cartonaki basala nze mobo bayemba na Virambo ngati lelo tushanga nze bwana na moment na nazaka na Paris nasala 2 ans na Paris nze mo ezali roi nze mo phare na ngai yaki nze moko wana mpe ezaka 7 nzembo eza mpasi mpona koyemba nzembo wana na quartier latin nga naza fan numéro 1 ya nzembo wana. Donc tala déjà banda wana et puis Dieu me voit nga bato bayebi
entourage na nga lelo nzambe azomona nga te. Mais on a toujours une question, Moko. Qu'est-ce qu'on appelle un tube? Tube. Na obana na ampli au moins ampli biso to betelaka ya musique ezaka na bampulu mo ba en batu bampulu wana ezaka ba donc so moni ampli eza na ampulu wana ba benga type c'est que eza ampli de puissance type eza loko fo ya esa la puissance batu fo ba vivre pena ke ba benga on type ponga place na découvrir banana za mwana muke ba oloba ampli wana eza na bampulu wana ba benga on batu et l'autre comprend même les lots milés babando sala ba plus de puissance ba ngozongi sabati wana place na comprendre et loko so ba benga ngo type c'est que zelo mugo impacté ils en force ils en puissance c'est long là. Oui, pourquoi on a toujours une question? J'ai suivi un grand musicien de notre pays, un monsieur qu'on respecte beaucoup, un monsieur qui a beaucoup d'albums, qui a beaucoup d'albums où il marque tant à yango. Mais du moins, naoki kulutu na biso koloba, kulutu redi à ici. Koloba justement que les musiciens pour bazo cartonner les lots, c'est vrai que bazo cartonner mais baza na ba tube. Bon, ngai na ndenge na meka kotala na dictionnaire, tube eza nzembo oyo. Premièrement, ça des succès. Mais si qui outil est traversé et qui est au-delà des frontières, pe etikali na mituya ya bato, des tubes. Parce qu'on a qui puissance force fali pour le traverser bon atangi kombo te malobi ba leki nyonso baza na ba tube te bien que bazo chapeauter na bango mais baza na ba tube te bakoki ko se comparer na yete yo koloba samsuso azanga koloba ke bana ba tube belé te na ko ko ndima bon mutu pas mutu vie wana alobi mabete te même na belé so to le pe total nous avons combien d'albums, combien d'albums, et puis l'album en la réalisation, il y a combien de nzembo. Parce que tout le monde a avec Fali Poupa, il y a un système qui a 36 chansons, en tout cas au moins 35 il faut y avoir. De côté bâti, les lots Fali a déjà bâti, bâti. Na évité qu'on ait des nzembo Fali, il y a Vieram. Il y a beaucoup de nzembo Fali, il y a un album à quartier là-dedans. Ah, il y a un nzembo Fali. Tala kanga fan na wana quartier latin vraiment ngana fan na epi na yebi na mileni to bana ovanda ke nzemo na fa beta osi banzembo lokwa ba mete ba yebi yango presque na minoko ya lolenge na lolenge makambo subote na quantité mututanga lobi oyebita lobeli yango na sens faut que tu na yemta oyebisa bino te na lobai bongo pona boy tam soupe moi kanda tam soupe moi erreur todo ba humain mutum soupe ndeti ngabu mutako tumbola ngande na kabongo te ngabe na to tumbola ngasoko yebele ono na oloba ka oli na sala bon na boya te réalité musupe za sous derrière la toile un musicien ayebanaki a marqué pétan na ye na quartier latin a sala uyo ko sala na niveau na ye. Mais aujourd'hui, à Beaumoigny, à Moussa Nzambe, ndenge azotabisa biso à travers l'intervention naie, JF Ifongi. JF Ifongi aleki na télévision, apekisi bato bakangama na Fali po Fali azolia bato. D'après ye, bimitike bandenga kufi bongo, Fali mutali aki yo lobi nini. Nga spiritualité na yebite. En tout cas na linga okota kutu makambo wana te. Soka lobi ma spiritualité, nga na maîtrise ngota mokili. Donc dès nakula n'avait na pepe calé ba te bele ba yebi na bebiso ba tuna tuna ba question nga tout ce qui est spirituel na yebi ate lo monde donc dès naza boy na yebi rien dans d'ailleurs na lota ati nga za mutu na kenola la ba tout la na nga ba regretaka yo la bien so na kepna na betu na bonga mika bina phase donc tout ce qui est ba tourmente tout ce qui est spirituel la côte en haut pour na beaucoup de vie na rochate donc monde spirituel na monde na biso physique ils ont un bateau ba na jarana tous les deux ba monde ba ko pesa ba réponse ya makamande ngona nga na monde spirituel na yebite nga na yebika ke nzamba loba na biso to sala bien na mokili et puis so sala bien bata ba bundisi o nzambe ka ba permettre so nzamba bona elo monde simba o na continent ni lokana ba parana nga ba ibisanga ngo na kota ndako nganga te na simba kisite
Et surtout nazo respecter ndenge les autres kende ba parents na ba zoli chance ba kotenga en école nazara diplôme en pédagogie générale tant nazo présenter l'examen d'état na côté en pire bakoba yango esala ke na kenda ba université na côté déjà pire bakoba dona comment ko travail voyager wa lobby kenda wa zonga et père nanga ba ibsenga ke ko simba kisité Dieu merci na koti pe na pire bakuba na tikali komona réunion messe noire te et lelo na solo na ba misie belé ngana na mona nga misie mota ndeka bato balobela wana mais toyoka rapi na yoka misie moko ba vina nga mona otanga kombuta vipsanga bina petit ngana na kisinanga je moi ibsanga ça lui regarde talinga kututé donc ngai na vina nga tout ce qui est spirituel vraiment musique na nga na kota yango te na pesela yango ka vite mpona na maîtrise nango te ana maîtrise nango te nga nazaka tout droit natalaka vi na nga nde toza no Jet Li toyebani lelo te ya kala makambo na yo ya nsima etali yo nga na ozala na yo nde toza na yo soki olingi osala nga je otrike nga nzambe mutu akopermettre so nzambe aboyi osimba te jamais osimba te so nzambe aboyi d'ailleurs boyebi nga babetanga babale babale mpenza na libumu mokongo mopende lokolo me lelo nazaka vivant bamosu omona azuka moko ake donc nzambe mutu apermetaka tu nga na vi na nga naza na nga boye makambo etali spiritualité nakota yango te mpo naza na maîtrise nango te lelo ce qu'il faut s'adresser na bamusicien congolais oloba nini bamusicien congolais nakoloba nano ke tozocourir un grand danger na musique na biso tozocourir un grand danger ezaki toza délaissé politique ya mboka baza pena na biso te bapoliticien bayaka na biso soki tokomisela bacampagne après campagne histoire esi tokanobunda biso moko ti tokende nga na kosenga bamisie tozala toya na imiko tovanda lisusu tosolola imiko depuis président Mobutu asala yango basololaka nde na président epuis président mona apesi baordre na gouvernement po gouvernement wana moto adirige yango eza président malgré premier ministre azali chef de l'état kama taza likolo makambo tu bamisie tozala ini tozongisa lisolo na président toyebaka na biso mais déjà fona félicité ministre na biso mbala oyo andimisi gouvernement bandima projet ya loi ya politique culturelle ya mboko tala banda mboko ebanda ti lelo toza na loi te na parlement balo nde babandi déjà na gouvernement ondima projet yango po ekende siko na assemblée bavote yango alors esenga biso moko mpe tozala ini po tozalaka ini te e eloko asuka na kosenga tokóma kondimana so moninga asali eloko ya bien ndima ye biso bato oyebisa bafani na biso eloko bafani bakomo boya sopani biso oloba te nga so bafani nanga babi ota moto wana sopani ngam na kosuplike bafani nanga te moto wana sopani te moto wana asentir bolamu moko boye andimi yango tokokontinue te Jet Li biso ozalaki na mpire bakoba boobetana oke jazz pepe kala tali boye elofo bosilisi okende boye bafille balandi okende boye basere balandi amoni siko kuna VDK fani pepe kala benga benge yo omona deka te VDK foke no salue moni musique ya lagi nga na longwe pa na lagi na kepa VDK sali muta malgré succès nanga lelo eza te lelo eza mesie moko bamoni mitio aleki na niveau na temps na makambo tu aboyi même kokende donc asali ya minene eza indication moko ya kilobi mais normalement fo elongwa yango wana azobaka na cadre ya bolamu omona bolamu fo edomine mabe na milie na biso ya misiki biso bamisien totiango na motu na biso bolamu edomine mabe eloko to bayebisa biso lobi eza nango bien te fo tobwaka yango kifre boya moto aza ne wana oboya ye eloko fo tolongola yango wana
Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais je pense que dans vos temps, il y a parce que je crois qu'il y a beaucoup à parler. La télé, c'est le temps. C'est le temps qui nous est imparti est vraiment limité. Mais la Liga qui, avant tout ce qui s'est émission à Bisso, Jimmy Lafleur, na Canada, Jean-Pierre Mwamba, Isaac Sizodor, Dieu Dongani, Chana Moseka, Niki Kaniki, Dadi Kaniki, je vous aime. La Bossanité, Dadi Vambi, et puis Gigal Nantiri, Alain Itela Boba Miso, Yananga Sony Amiso. Je n'oublie pas l'homme à la petite cigare, Pati Mahamba. Pourquoi pas éternité, choisis ma tata. Je pense que je suis arrivé à la fin. Mais Narolinga, avant de clore, faut s'adresser la famille Poupa ou Azouta à travers cette émission, s'il y a un mot pour lui. Ouais, Aigle. Bon, déjà, vous en avez un combat Aigle. Aigle, ça, et l'autre, il est toujours plus colo. Venons-moi, Epsengai, Mouta Deranjara, Aigle, ils ont mis Corbeau. Corbeau, il y a un mateli Aigle, na Kingo, a tout dérangé. Aigle, ça, Rani. A Boulsa Corbeau, a Bandiko Mata. Bandiko Mata. Bandiko Mata. Mon a bimi na atmosphère oyo biso to respiraka. Ok, aigle kuna respiraka. Corbeau mon a kangam pe mesili ya kona. Voilà, titi yo foswa. Donc on a aigle. So moni attaqué, atamuta matina kingo yo banano sko matana yoka. Bando mata timu twana atmosphère aussi là et au mona akoya na. Donc a conseil na opesa yangwana. Sala pena aigle. Puis, au kata bolamu te. Pourquoi so bandi bolamu continue nango, continue nango. Bolamu eza bonzambe. Bolamu eza bonzambe. Continue na bolamu. Batu ba recopier kaka. Attendez. Batu ba recopier bolamu. Tant batu ba recopier bolamu so ba komi belé mboka pe fungwa. C'est à travers sanate oza Joseph. Oza Joseph. La musique ya Congo. Égypte, pas au découvrir au donc c'est tout. Bandeko bayo ki balandi, baye bakuti wana. Oboya pe bandeko te, bandeko pe ba Bouddha te. Ba oyo pe ba mission ba na bula bandeko Joseph te ata bazali. Yo occupé te. Oh, tout ça na ba bula bandeko Joseph to zali. Juste de kuta ba mengo en Égypte ata yo monto oboya pourquoi. Voilà. Je crois que Fanny Poupa qui m'a lobo yemo côté, Papé Libadia Tayo Kiango, opérationnel à Yokiango. Je crois que Maître Chibou à Yokiango, la beau sanité, ton narabena na simamo kondi, P50 balondo à Yokiango, Batunyoso ba entoura kamokondi. Je crois que va partager sagesse Oyo. Donc je disais donc c'est à travers ce mot rempli de sagesse que je mets fin à cette émission d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Ciao.